nabi ke mikolo ba fani ni na masala nga baso ka kantse lokola yemda sala okesa mikosaki afani ni alo basute ndanga no tinda mo na tebe boloba ba ko basute même na télé ba mona asute ba ngo kantse lokola musique à Congo eza ba tata na bango mibale mais non musique à Congo za mututu ba sali bien ba beti stade te ngana yepo ba beti stade to komi ko wela ba date non c'est pas ça et tu na neli wana ayemba bien américain wana à part wana Nicki Minaj pas une bien. Bref, donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Amen. Volanda Congo Promo donc titre kangi ba site tout. Raf Ngindu oya Boston et comme peut tourner biso na Congo Promo scanten ezalaka. Raphaël Ngindu. Oyo ezabudu ya kusamba te tembe na mutute. Mikolo Congo Promo nde. Trois fois Congo Promo TV oya boya sali mokili na esia. Ouais, balobi Raf Ngindu, Congo Promo toujours, grande puissance, come on. www.congopromotv5.com. Chez Raf Ngindu. Congo Promo qui t'orcose net in film. Congo Promo babundana nango. Babundana nango quoi. Comment États-Unis d'Amérique parce que tous années à Boston on a Raf Congo Promo. Monde entier international, n'est-ce pas? Tara Congo Promo, tout partout. On va limiter monsieur le partout. Donc on a vu Sibiso Congo Promo numéro 1 site tout. Eh bien, c'est déjà l'émission News de Kin qui commence avec moi, Betty Massengou, Betty la star, Betty la mignonne, tout ce que vous voulez. Je suis là déjà pour les comptes de votre émission préférée, News de Kin. Et je suis très heureuse de vous savoir très nombreux déjà en ce net moment pour suivre votre émission News de Kin qui est toujours présentée par moi, Betty Massengou, sur www.congopromotv5.com, la nouvelle technologie, voilà, grâce déjà à notre boss, l'ingénieur Raf Ngindu, notre papa, depuis les États-Unis. En tout cas, big salutations à vous, l'ingénieur Raf Ngindu. Et déjà, c'est l'émission qui commence. Et merci déjà à celui qu'on appelle Timothée Piana Serge, je vais lui cordon respect. Merci beaucoup. Merci à Christian Mbouye tout. Merci pour les images. Cédric Bakamana, salutations déjà à vous. Et salutations à Papa Daf Moubama, les papas de Joyce Davlin. Salutations en tout cas à tous mes fans. Maman Miline Zembao Yanga. Moi c'est à Papa tous Pépé Mbeto depuis Londres. Ricky Nemia la Oyanga, Nakata Londres. Et je pense aussi à celui qu'on appelle Willy Kabouya Moutombo El Ganador depuis Paris, pourquoi pas René Kabassé le Wetou depuis Bruxelles, Papi Chama, mon vieux, depuis Allemagne, voilà en tout cas, merci déjà pour l'attention particulière dans cette émission. Comme vous le savez, dans cette émission, nous recevons les artistes musiciens, les artistes comédiens, les danseuses. En tout cas, nous parlons de la culture générale, de la culture congolaise en général. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup de plaisir et beaucoup de joie de recevoir un artiste congolais, un artiste musicien de mon pays. Donc, il fait bien son travail. Donc, le président Didier Lacoste, en tout cas, il n'est pas présenté parce que vous les connaissez déjà. Aujourd'hui, nous allons parler un peu de son album et pourquoi pas aussi de sa carrière. Voilà. Bonjour président, bonne santé. Santé Kitoko Betty. Voilà. Chanté dans mon lelo donc très belle. Merci beaucoup. Félicitations à Misala Nayo. Tolandaro na poto makasi. Donc félicitations à Raf mon frère, Otobana Misala Nzela Moro. Donc les gens comme les États-Unis évolution à Congo pour Kitoko. Donc je lui salue mon frère de loin. La félicité bien dans Moussala. En tout cas, merci beaucoup. Ndena Lobaraso Osala Moussala bien félicité et ça l'a vraiment bien et puis ça rassure ma casse et retravailler davantage. Voilà. Président Bafan Baolanda yo et belé le moment oyo partout dans le monde entier. Oui, bisi bango nini to kota na solo na biso ya lelo. Ndinga bango trop baby leader o solo la ponga na kime kante. Ngata boye na 5h na salle émission na yembi. On a dit que yango ndem te sala ka biso. Bino boza pona biso donc le long na senti pendant na net que Didier Lacoste zo tala mana niveau. Na moni pendenge likimbi simbi monde entier
et puis les beaux oya vraiment merci boya rebelle pour ba fanatique ba melman ba sur un message na ngai merci en tout cas mais au président Likimbi problème nini donc to remarque à chaque fois ce bimisi album ba générique na yo censure kangara yango ezaka pona nini o libéraka bango te ou bien ba censuraka ba générique na yo pona na ba bêtise ou comment donc eloko ape ba fan ba mitungisa Likimbi bimi na ba moto nango mbala moko ba bloquer yango eza nini eza mutema mabe bebi bakangaka nga po esimbaka mingi ko babanzema mabe esimbaka te bakangaka ngo te bwana plus que kunga ya étoile mon étoile sur esimbi eyaka abunga ba problème tobundi nango mpe donc dimanche oke bape bakotala ngo na écran tokozela lobi vendredi na samedi peut-être bakopesa biso mokanda na biso lelo nde batopesa biso accord ke c'est bon mais tobundi fort c'est ça. Mais est-ce que ça qui nini avant les cas de gens à télé est-ce que les cas qui n'ont censure té censure ba on va monter pendant un mois wana to ba yo kango tant kanga na ye il y a erreur donc on peut dire il y a erreur mais tel mes amis dans l'état ils ont un problème au loba souté tout la randenge deuxième phase mais peut-être c'est comme ça là déjà premier là que on va tikinga na 2 minutes balongoli 2 minutes vous avez 2 minutes 30 bon balongoli 2 minutes et 2 minutes 30 comment la robeta génique à 2 minutes bébé là qui wana tie matimo muke etikali 3 minutes et on a obligé na beta sous donc yango zo zonga na 3 minutes nango wana après ba misusu wana et il y a dans 2-3 semaines. En tout cas, mais président Lacoste, c'est comme si Likimbi vraiment est na ba moto mususu. C'est quoi nabisaka yo nabengaka yo ngabisana na ngai okosanga plaisir to se renseigner pour na Likimbi malheureusement yo mo oza consciente olobi yango pe nga na linga tricage te na mosala na ngai po nga bato base comparera na nga trop na boulot mais nga nayebi fe na nga nayebi pe population na nga nde bazelelaka nga nasala déjà examen wana na banga te et puis nayebi savoir faire na nga surtout ezalaka bien so na présentant yango moni tana beta ki fait ya ki mbala moko mais nayebi ke za ba GP folo ba bien po bandeko bato baza na kati muslim musalo do sala bandinga na biso ba mission tozana ba génération moko bandeko na mo basala na bakate ba commission do ba koma konionga biso so ke simbi surtout so bazaki na mo préparation mon ndela nyeka c'est que bien voilà ba janga rapika tant bazana projet mais so bazana projet te ba yo zonga na msu après donc so bazana projet avoye sanongo nae tata legi nae freiner na batouane même balo timbeli bango to laki banalandeli bango bena mabe ba comprendre bien que non c'est du sérieux ba libérer na bango to zela ba signer papier merci na fait Maindombe procureur de la République merci na maître Sheba merci na avocat nanga non sengo zo bango et ça la bien. Voilà. Mais bah rumeur est sûr qu'il a qui moi trop na départ il y a Blaise Créateur bah tu vas moi trop Blaise Créateur à longue pas Lacoste bah générique Robert à l'issouté na éviter tant yo moro yo rango na mato yo santara comment et puis au prouver de quoi osa capable na générique ya Likimbi et ça lui on dengeni okoko répondre bango non nini bah to wana ka wana o baloba ki ba rumeur wana po esa news de qui na émission à vérité polele yango on t'a songi makasi vraiment. Oui, mais dans la tête là-haut, on me refait rêver. Vraiment. Nous sommes en ambition de président. Vraiment. Yo mo lobby déjà. Vous avez tout dit ma soeur. Vous lobby tout. Force nanga. Ngane na sala ba ngotunde ba. Ngana bisaka bala, ngana sala promotion pour ba yebana. Sauf que la biso lelo na mboka na biso et comme ceux qui l'aiment sous bêtise ça na Congo promotant alonga longa fingi mais na bi ça genre na hôtel mais vraiment on a pas bien ngo mbata mbota mone gogo mukolo na bi ke mikolo ba fani ni na masa nga baso ka kantse lokola yemda sala okesa mikosaki afani ni mikolo allo bade alors ba soute ndanga no tinda mo na télé boloba ba ko ba soute même na télé ba mona soute ça veut dire que
dans la vie, il faut respecter. Mutozo chayopoa. Biso loka ba nyoka longa Congo ya lobby. Ata ba ndimi ongo te lelo mais lobby ba oyeba ngo. Biso ne moto ezo pelisa nzungu. Alors yo ba Damas. Excusez nga na temps lobela ngo te seleka. Nga bena muninga to zala bien. Bango mo kantseli lokola po ba déstabiliser mais simba ite. Dieu grand yo mo pesi bango des réponses. Donc beteli générique on a kanda. Mais oui. Pour prouver bato baloba ki wana. J'avais fait ça pour l'accent à Batouké. Ngamonde kolo makam. Ngamonde kolo lisolo. Oso esimbagi tekas. Ah. On a essayé de vous katanga musapiti. Fallait on a marché to katero. Volongo mona kudo. Yo mo mona likimbi. Dans ce je fais ça. Mututuka mapeka. Na osimo zana baba partout. Na moi master nga papi mandé que les grands réalisateurs à côté. Donc blague c'est quoi. Vous avez sûr Nayomoko vraiment. Mais président, depuis ça album, c'est qui est bien, c'est par là la solution, circulation Mutambu, générique nini au penza yo beta penza kanga mokili. Oh yomoko, personnellement, au lobarakena oh c'est bon. Ngande na zai surpris pour na salaki un mois na libanda na otale la musika. Mais ndenge moto yaki na ebitsenga mo bena bangai te pas malo bena fort bureau nyo so na kota ba continuer se félicitations journaliste nyo so félicitations donc ezaki étape moko oyo bat baloba eka moto afide mais Dieu grand moto okanisa menzambe makantine za ndemo na moto tete ça c'est ça générique marqueur depuis bandi album de Likimbi bena Likimbi Likimbi c'est la confirmation. Il y a un peu de la sanza. Bango tout faut pas la sanza. Et ba mona ndenge moto la cause ezaleli. Bango na banani. Bango tout ba mise tout. Au moins t'es na boaga ba tout ba korite. Viens na mo kutu mon grand prêtre de la forêt avec petite félicitation. Oto de la kangana ye. Bande mené à kufa. Ye vient na ngai na ngai. Na fait na so ready. Ils ont tiré leur défendre la musique à Moko. Côté na biso quoi, na ndenge mabete côté na biso. Ba vie musuba baza na bango. Donc mais bato ba binisa kapena ngai bena fe na nganyo ka longa ebi ba rolo ba penga na kota. Na kota carré quoi. Ah, c'est ça. Otangi mingi ba vie bongo ba master na yo, boza na bango même génération. Bango pe ba beta na bango. Mais na robo ya bango te ba beta na bango. Toujours ça la musique pour l'honneur à Congo quoi. Ah, c'est ça. Mais Lelo, président, album est déjà sur le marché des disques. Oh, le bic est Likimbi. Ils sont en ligne. N'a qui pour la mission en mars, toujours éternel, au banda, au banda début mars. La perception un mois, tout checker sous terrain. Au plus tard les fin du mois mars, fin du mois avril, le bimalongo. Tout est quand on a cédé. Et bimanakin partout. Même journée de ce grand frère Arsène Kingo. Delta Production poids donc même jour donné dans je crois que ça sera mix mi balemisa donc tout c'est déjà fini. Mais Lelo président yosa chanteur osa na ba temps là belé oyemba danger mais mingi okoma kota masolo pe ba générique hein ce ko kota chant ma sœur tala room mona tsewana beti na tseru mamo bo jenna tala ngomon naza chanteur, naza artiste complet, na koko tapé na danse, na koko tapé na chant. Donc c'est normal na kota partout. Mais cette fois-ci on a travaillé sur chant makasi bo CP là. Bantembo lokola ba on a embelé Eric Itela. Bantembo lokola ba scène king on a bandé l'inspiration. Et bien au CP la makasi. Bo CP la makasi quoi. En tout cas, je pense bien, bafan na yo pe ba rosepela, neti ba mama Emily Nzemba, moi si vraiment y a papa tous pépé na mbeto, on a penza yanga quoi. Maman eli kelema na Londres, Ricky Nemiala na Londres, wala fama bango ba e bangai ba rosepela makasi. Mais au président, lelo yo pobi obwaki Likimbi na oza na terrain. Emily na ba vient na yo de la forêt pa bwaki ya yé. A senti petite. Viens yebi. Ayebi les petites ngazo boaka. On a milité mboka ya ayebi mo petit fort.
ayebi après hier ezalaka ngai tazobeta star de la forêt bagénérique eza ebele bafabrigas ezali bafere egola mpe babwakaki générique na ye na terrain bafali yo moto otuna bafe eza ndeni mpo bafe ekeseni bafe mosusu esukaka nango kaka nde mosusu na bapalais na bakar mais biso bafe ezwaka population ezwa population ezibi na monde entier neti na poto mikolo bato eloni ezokende na kini so otuni bato tu bayi soki likimbi même président de la république tuna nini ebetama na fete ni bayebisi likimbi okite bayebisinga fete ayekona meme fala omona bana bayebisinga papa je veux likimbi abengi ti babi mais fale bobenga mokolo likimbi yango mpe ezwisi mpe pic méchant car mais abengaki nga mpenza na émission wana tosalaki masengu ekoti déjà nayebi te esali yo ndeni nga esalaki nga bien ntango aprendre nga mpona kolakisaki bacar c'est rien travail nanu mais ye wana azwi mo eloko mpona koloba mpe mpona koloba ke babiloko nyonso tona ndenge elekaka c'est pas dit à kolobelela yango na télévision oyo tobenga na bino mpe na bino bachroniqueur na biso eza bien te donc eza biloko pamba neti na orchestre na nga vraiment na banda musicien tout presque azwaka mais bakenda na mission ngo balobaka so alongwe président yokalelaka bango na bapale ndenge nini ma sœur bakoma na bapale mpo moni biso na lieu de travail et se so comprendre sérieux sœur na ngai ozomona sérieux nga moko déjà na miyaka bakalele bango na nini soki bosali mosala bien basollicite bino bose retrouve nde méchant ase retrouve nde mpe parfois zose retrouve bientôt bolingi atoloba nyonso ntango bayaki ndeni moko boyaka babilongi na bango emonana na baclip mosengo oyo ya solo yango wana ko ana yamba mpenza ko animateur azalaki na groupe na yo alongwa natala roti mais nakokipa yango te tellement grand prêtre nakotalaka beti ya comprendre te nalongola yango mais baloba na bango nde balingi mais nzambe mo ayebi Dieu seul sait bayaki ndenge nini bakomi ndenge nini soki mpe bawangana nga kutu wana namona rien bakende mena na États-Unis baleki na BBC mpe baleki na France 24 place nga nalekaka baboma nde wana mais oyo mpena beskisinga ma sœur nana ntango bule te mpo biso to bato tocalcule 20 mai omoi balingi bayibanga boule nabandelo babanda na mikili nake kini nabeta stade puisque je me suis préparé nakoma awa babimisi bafiche nayebisi Denis Kambai nga bino nga funa beta avant mpo ngai nde mokolo projet ngai mpe nde nayeki na stade avant yango na komemo na stade du 20 mai omona ocomprendre idéologie nani aza sérieux mpe nani abandaki boule normalement soki bokomi kosala publicité na une semaine de près c'est pas bon c'est pas bon c'est pas bon mais ezaka nini yango oye na boule na yo artiste mosusu mpe asotele oyo mamango premier ye mpe beta 20 mai nayebi biso beti bango baza na public te bawanga biso bawanga nako bango bakendaka ntangu te bango balingi kaka gombe public ya gombe oyo tonisa stade lelo sikoyo biso tokomi na projet stade bokomi kowela biso nde bato bata ntangu bakokita ngai dala sikokita ebongo bango bakokita bakobeta etonda te ata bobengi bapaya 1000 etonda te alors ngai fona beta stade wana mpona alakisa bato vrai face na nga nazalaki kuna mpe ya ministre nazozela je crois nga nango ozobia le 19 ou bien le 17 avant le 17 wana na juin quoi mais c'était regrettable toyokake bamakambo oyo répétaka mpo so na lobi oyo nakwasa loba comprendre ngai na projet nanga bana mikili émission nabeta na baconcert nao bagrâce wana nalobaki nake nabeta kini naye boye nakuti bakangi plan na pusi date apres so na lobi oyo alobaka ozomona sikoyo nafandi kaka nie mpona na bino nazoki sikoyo vrai tondolo nakoloba esu te nafandi nie nakoloba esu te bango bakatiaki lokola musique ya Congo eza batata na bango mibale mais non musique ya Congo eza ya motutu basali gain babeti stade te ngai naye mpona beta stade tokomi kowela badate non c'est pas ça faut tika bablague peuple bakosaka ye te ngai na bandi koloba bende baémission nasali te banda na mikili na bino naza nayokita kine naobeta stade je t'avais même appelé na préparé babase na nga tout nde nazalia nakoma na kine naleki na émission bamaster banati banini nalobi vraiment nakobeta concert te nakobetaka na stade tozalaki na réunion lobi na base na ntango tokobeta na le 8 mars na base ya
il y a Mongafula. Ici, on a déjà réuni plus de 40 000 personnes. Par exemple, on s'est déjà pour place Torbet et ça dans Mayolas. Il y a déjà un fan club dans tout. Moi, je me suis préparé. Après, on a et puis, on tient date, ministre sport à éviter. Mais non. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Mais le coup de ma bête, on a président, le bien solo pour on a appel na on a appel na Mikili et puis bah émission ça na ba concert na biso kuna na Mikili ma solo à stade. Mais subitement toto au moins artiste mususu a wele li stade ngo vraiment. On a une musique à Congo de la Raya bango. Musique à Congo de la Raya, il y a ba koko na bango, bango mo rara ba noko na bango ba kanga biso na ba sensible. Donc tous on comprend na bango. Tous ceux qui comprennent, heureusement, baby, so force c'est ali. So force c'est là, il tenait ma trop. Pour te faire ça, peut misser ça, donc il y a un autre lobby, te faire ni rien. Mais l'autre lobby, tu as une tactique à sous-sol. Nous avons une tactique à sous-sol. Formule, on a 12-12. Tu as la formule à 12-12 de la forêt à Ebi. Il faut que nous ayons assez. Autant la mort, on est là-bas, tu as un ballon à C, tu as un ballon à C. Na tche soko bilo na sena otala mboka ndenge na ko flasher loko wana stade diveme obukana stade diveme obukana naza na souci ye moko zo kanga denika mai to na pacho panda ndé balobaki na ngande ngana tindaki lettre avant peut-être ngana roza avant so naza avant ça va être bien le temps à préparer sous 2 mois souci na ngala na beta stade tellement bango balingo protéger ba woli sa idée ba woli sidé. Mais c'est pas grave. Ngai moni ngai bata pousu tu bande ko ngai. Ouais. Oui bien ngoti. Bata pousu ba DJ tu bande ko ngai. Ba siliki na likamu makasi. Ba siliki makasi. Déjà mande ka siliki bi menini boy mona mai ngabi sito bongisa ibulu. Yemo pe ministre bino osimbate la coste. Mais où est la ani nyango? To wele la ka leadership te to wele la rande ki motema mabe ya batu musu eleki. Donc beaucoup de gens qui ont été moi mandé na on projet wana banini date de sa journée rien maman ce que tomber ce que na date on a solo na pas chopanda une semaine avant on a lancé la publicité on a lancé la publicité sur ma place après sur le lobby on a lobaka en tout cas, merci beaucoup, Président Didier Lacoste. Voilà, en tout cas. Mais, Président, au sein déjà, na bakin kandozo lo ba masolongo ya stade wana déjà yebana ki nango déjà avant mais ba sotelo premier na idée na yo. Et puis nous savons na tsangu o baza na poto. Mingi ba na poto ba négligera bino na kin. Ngana ko beta tsangu te. Ngana beta pas massa Apocalypse 22. Misela nga katikati ba na tsangu. Base fanda na niveau. Donc tsango eza lokola kati ya Kinshasa. Donc soza aimé kuna yeba ke esili. Pour la couloir qui mbuta wana. Aussi connaît Blaise. Soit fandika. OK comme yolo comme 12 comment 12 maman na yebige. Ah, yewana donc azo contrôler couloir. Mais na landanze moko beta oyembela est. Oyembela est. Na lobaka ma dialogue. Voilà. Et on a une tour peu mutuna. Osa pour dialogue ou contre? Na contre la politique. En tant que citoyen congolais, bien sûr. Na ko pesa position te pour les artistes. Na si bien mamboka botuna ba politicien. Biso zo to lobby boy. Mabe mengana lobaka. Peuple congolais amesana na kimia. Unité nationale héritage congolais. Ma décision la majorité to sangana. Donc ça veut dire que na lobaka idée nanga et puis na kumisa nzambe po na mona ba potise ba ça la idée nanga trop. Ngam na lobaka cérémonie l'heure grave. Balanda pe papa mo konza lobango pa nanga selanga plaisir. Ngape na lobi ni ekese. Ngape na loba seke bien. Na moni ba kulutu ba lobi yango. Et ça linga bien. Comme que to boko tanga kombo, to bope ko fula 12. Oui 12. En tout cas. Petit Massengo 12, Nicolas 12. So ba betio 12. Ni ata frère. Pour tout la mboka ne kende 12.
Loba. En tout cas, je pense bien, ma fan c'est là vraiment la réponse nayo. Donc quand on est en solo on est zalaka, mais album mais on a combien de titres? Album mais on a 8 titres, minutes comme ils disent pour Francis Munda bazo la plan. Babi non, tout le monde binande ngozo bundela album to comprendre pendant il y a du sérieux. Voilà. Donc vraiment Congo Promo a fini nous d'abord avec 4 na arrêté fona longa la moko. Talara wa mutu nayo vraiment. Nami kili na bosana giote. Na tchaka beti masengo talara belle. Merci beaucoup. La tchaka kitoko. Yo benoza journaliste sur la vérité. Tale loko beti ngawa. Obike monde entier ba oninga na makasi. Mais vraiment Pacho Panda a un planning dossier ce kotaki pour ça dire kaba oui vite a dire kaba ministre jeunesse et sport donc yene baso on baso qui par na stade direct bandime banda kuna bando c'est la makambo sila pour baser na moi ya bon ce stade tant na non c'est là je crois 2 semaines na bande de publicité ba panneau déjà tout de Stossolé Arsène Kingo donc Médical Plus sponsor société na biso officielle parce que c'est quand on a comme sponsor donc accord déjà membre Togo brasserie mo ba munene eza jawana tala ba José Nzita ba tonde c'est bon ngai vraiment ngai bina didi la cause obi José Nzita masala ngana tuzana matete wana yebe dans la musique chrétienne nous en musique profane masala lo meilleur dans la musique chrétienne mais to betanga ndule sika mo aya kana orchestre biso siple la gamme mais lelo ba bazaka yena mamile mais bango c'est wana mais lelo ko mo betela nzambe mais saka ndule mo ko lingo kabola te ha master ya betela ndule ba tembo wana banango bana kalanga na biso nzite master nga voilà mais siko to betela ndule ngapela lingo kabola te biso tout aux artistes voilà mais ma solona c'est comme si bino de bolonga ko kabola te mais kaka population wana nde bolora ke bango ba bet ba yembela nzambe bino boyembela ne biso basi boyembela ba chéri mongonga la coste likabe ute pai ya nzambe bana tongo tilobi na ozaka na komwa nzambe bakose la biso ba mitema bepo bango pe ba misusu ba masa musu bakota kota bango oluka pe bango bakoma ndete mikili totimela bango banani wana masa nga nzita mwana nzambe vraiment Thomas Lokofi mwana nzambe ba mususu bakosa biso ba mususu bakosa biso faut bien dire ba mususu bakosa biso mutu lokola ya Patrice mwana nzambe makasi na mama nzambe makasi viona soka bandi ko bondela pour nous changer au sentir changement mais va passer mususu bo moite ngakuna lingana nga sute po na tikala kana ye moko aporte sombi na pese mbote donc viona soka simbio mabondeli masanga ni 15 ba raibi au sentir nzambe donc basa 100 mais 90 ba koza la moi mubulu 10 ka moi frère ne ba porte sombi kitoko quoi. En tout cas, mais président Lacoste, c'est comme si au featuring penza au micro tsaranakati vraiment t'es un artiste soit libanda, artiste na biso pe akatiawa pourquoi? Bien parce que na ibati na featuring. Ko quand tu ngana ko featuring poto sala ngana télévision awa non. Là j'ai rien fait puisque ngamo na sala de télévision awa. Télévision libanda je me bats seul. Featuring les a projet nanga na mbongo nanga na kati ya promotion. Na mbongo nanga clip na mbongo oyo na osala na ebiki na komi 54 chaînes 60 chaînes 90 chaînes on a pesa mbongo aussi na contacter bango et puis artiste nini na osala nepo nini nanga pesa na moi bien ce que je ne suis pas préparé à ça comment na osala mais cette fois-ci dans un album international na lobayi déjà l'Afrique à l'honneur ba mona bango moko ba comprendre wa va comprendre que non niveau du aboulaka pour biso za bato to fanti sauter biso mo d'être ba 2 pieds sur terre poser à Niama donc responsable babilo on sur la salle na yebaka na tikala ko finga mutu te na tikala ko misa mutu te ndenga na biso mat beti yo de bazwaka bango bazwaka bango mo nde bakendaka bango bazwaka ngapo a za pépinière ba musicien ba vrai musicien mutu a cadre ba musicien za grand artiste soko yeno question ne des en succès neti mona mai orchestre nga okita atimeli ke funa ke n'est pas entraîneur na zo musicien na et pour que ce ne zonga moi li solo au monte tanga zui moi petit orchestre zonga moi li solo parce que tellement ngamo ko grand prêtre kolo ma solo na beti di kolo ni nona pour bino lo bili kolo ngana silo tala sanza ozo mona ne stanzi tala bino nyoso bozo yana ba li kolo na bino stanzi zo tala bino nenga na ali en no filmer bino na do mona bino na zo ye babino
tala sanza natalisi o place oalinga abi te tala na sanza otabi na sanza aza wana niakese. En tout cas, merci beaucoup. Donc, à part non stade, prochain issue à concert, pour sera date et pesami de la promotion déjà dans l'émission déjà. Ouais. Mais fi baninga ba komi pembeni na biso na zonga ki kuna na lobi ekoko sala mate to sala deux plans mbala moko. Et puis maloko yo sali pour fenga. Non, on peut ça moins ka. Pour songa na salinga pe na lobeli yangati. Pour tout ça na terrain moko boye. Comment tu retrouves toutes ces lots honnêtes événements monnaie c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Les assos mutaye na lots na ye, ne to na communauté na biso, ne to na mboka na biso. Tout le monde a un format déjà dirkaba côté dossier n'a pas bien fait nani ministre a eu dossier n'a c'est dit frère eu dossier n'a et puis il y a des marches n'a. Donc je peux dire que les lots qui ne comment les lots problème et on a comme dans 12 Mais à part Masola stade ba concert on sous ça 8 mars tout le fond là on a des stade moi là on a bien Mayolas na monga fula wana. Donc il y a plus de 40 000 personnes il faut bailler jour pour doit sentir force na osenga na oya ko beti tu as fait une invitation oya sentir plein Congo promotion image et aux ala donc sur invitation na biso exact aux ala wana fête ba maman na liputa na bana 14h yaka wana au monde ba milonga ba ticket ndenge sala pour comprendre les forces aux bango na tilibando c'est pour tala bino mo la cause mon basal et bon stade aux alandeni les lopes au monde a boulot donc rien à dire quoi. Voilà. En tout cas, merci beaucoup aux amutuna fan nayo. Na Mikiliwana, n'est-ce pas, Ricky Nemia à Londres, Willy Kabouya Mutombo na Paris, président au Contarosa la featuring artiste nini. C'est là benande na Boulaga. Mais na un grand chanteur. Oui. Ce na oyemba pena. Déjà Petro Nelly wana a Mbappé bien américain wana. À part wana Nicki Minaj pas Mbappé bien. Ba rêve nanga yango wana. Yete que nous moi la moi mo ba yebanité aux États-Unis faut que na lo mo be. Yebanité pour au fou là et si taka ba monto na yo. Okoy po yimana ata yebanité fuli pe na ndenge na yo. Na bi boule nanga. Do yo linka o déjà yebana. Boule nanga. Tout ça est là, mon pénal non, mon entier, mon eti, Nicki Minaj a été Angola président présenté, né Salamanga, naïe pénal a présenté président na biso ba yamé na on tout ba tout ba konzamboka. Après les bengio suko betina bisaka yo bulu na ngango. Voilà. On a ba ibaté. Oyo sutwara artiste musupe voilà. Na boulaka trop de monde na fanda pas boulandulo ngala bana bando créer ba dans style le simba donc c'est que na boulisse au monde Congo ba tout la biso auto yana ba vona biso ba benga ba créateur toze beleti ngala na sala voix na sala boule donc tout ça la ba boule na tali que jiba zo mbabo wera mbabo tant on pas wera France la voix mo na travailler pour na tikal langue les choses de comprendre maïle langa voilà donc les lots mutazo ye mandeni meso na talika obika azo mandeni la coste batande ngona toza biso ngai papa Wemba Viking akenda Veta Boulay Veka bazé belé mais ya otanga le reste balanda ba voir bato tale bena azo maneti moi mai wana benani yepena mona sala mwanzela bato basala nzela ba mingi te moi mai wana nani comme nena yondo yebi kombo na nalingo tanga ba kombo to o to ke samba lisusu nalingi se donc comme bango no ko samba yo banga leta te nga banga leta fort neti nga ba lemba okanga na sansi o ba te sansi za kasho o meza prison e ba ngote mi be ko leta te ndeto zona toto futa man Libéko à l'État, faut ça l'État, faut ça mboka tant que mutu, ou à cultivé. So muto yebi loité, ou yebi ko so laté na TV, ou bando ça la prison pamba. Il faut défendre batouana, netinga lelo na yebo. Na yeko loba
beti tala makambo nde ezokende nayeba bakangi nga nabulaki na beta stade pour le phénomène na préparer déjà boye omoni nde moto asololaka ofingi mutu te otongi mutu te oye mpenza mpo biso ofandi na poto tro tofandisi bana totalaka l'écran na bango nde baloba intégration ekota déjà faut savoir parler kofinga moninga te baninga mosusu balaki awa nga na lobai na mo mabe te bakanta kowana loba mabe lelo bapesanga raison place tolongwe tofinga te tote exemple bien tosala bien na baninga tosala musique bien neti nga lelo mwana ma ya comprendre que la cause c'est deux fois te accélération ye moko azwi téléphone yaya ozaka motu na ngai bobomaka moto ngai te tokeke kaka ndenge wana naeseka tokeke kaka bongo yaya ngai me kansele tokeke kaka bongo te mpo yo okendeki déjà ke odimine nga omoni yo moko esimbi te tokeke kaka ndenge wana te ono yaya ozaka mwana mai petit na bonne fa ba kuna loba wana écran te voilà mais ebimi na news de kin po ya le mukeke écran to smasa na ngai mais so ena simo yo sala to sango fo yo sala amino fo au moins ça semblant ça semblant tant ce que mon ami en esprit les cas boule lenda au continuer à terrain à continuer à guerre à tirer la position yo mobité image yo be papa ma na bengae ba oni dialogue parce que dialogue il y a bino ba musicien entre bino ba musicien to tika la bongo donc ça on comprend que présent boyino dialogue na lingi mama politique te ya bino siko ba musicien yo boyi dialogue ya bino ba musicien master no bengi yo entre bino yo siko boya dialogue la faire na ngai donc déjà pas dialogue tout ça déjà famille quand tu le ndinga na pese mote master na ngai à part non ba petit na yona nde na yebisa ke journée na phone ngai mon petit na loba jour na mone na tout na dodge siko moni ka wana mo pile na wanda munene ta sur ni ata petit na polio au moins on y fuka donc on a essayé ça là nini ba petit wana bino ba leader mbotinda ka bango ou bien ça la bango mo kana esprit kaka leki rapport à chrétien leader mususu 12 vous avez bien wenge 12 ya 12 na bien bien ni ta frère yo potina ka pe ba petit na on a télé ça ngota o kita na somme ko na za 12 na otala bino na 12 ne na otala bino donc na si no vérité que na ko sala ngo jamais puisque ça ndenge na ngati mais yo siko to salo yo mo mo bina no mo kilimo ba sote obeta mabe masa pa ebisa go bien siko yo siko o se na ndenge ba masa musuba ya na shiro ba singola siko kutani siko na masa na nginda kala ngala nginda kala va bango to na futo mandango na manga mpa na va bango to siko na otaloka na garder siko tempo na garder lignée yo mo bi non tochana se papa tochana se ngabi merci tochana se ngabi ngala na bon ngala na comédien mais na loba mo di vrai donc na moto so na loba moto atana te façon que lenga ba idée ba chaînement donc eza inné et là on a su que ça la moto bien être sur l'émission moto zo ka 6 jours mais vous globaliser les solos et ça qui toko na peuple donc ngana na chance on a we amta ebse ngango donc ça veut dire que tant na zongi na couture tozo beta ma solo eza ndeni ngana ebse ka fait moi était moto na mataki ezanga ipina réserve alali na oseka na téléphone vraiment mais quelle boule ngabi c'est comme un beau espace oui que to sala na sala nango vocal ndega de la phrase que na fontaine na sala nango vocal ningisa pina réserve na criquérité effectivement ma solo to betaka beti et ça la bien pour peuple ka biso mais to lo ba mangamba bien to ya ko critiquer ba ninga te to finga te to défendre ndé ba droit na biso to lo baké ta la musique na zo sala peuple pour soutenir ngai boye na cette likimbi ba ndo se bisaka ba jeune bokatia to yo ko benda filmer to tel ba paramètres les musu bandeko na bomba zaki na kati basala yango trop mais bango mo so ba ndiko l'accès basi na ba salle de bain ba nini bakanga bango te to comprendre ngo ya bandeko na bango de ba côté la bango na match. En tout cas, merci beaucoup, président Didier Lacoste. Mais Ndenge, aux grand artiste musicien,
congolais évolution ya musique na biso ezo kende ndenge nini musique na biso eza ko évoluer ou bien eza na baisse voilà c'est comment musique na biso na baisse ya banda kala plus c'est tout ça na l'art mambo to lo ba producteur biso moto sel ba label FPI ba pesa biso là ton na l'art ma sœur betine nga na sala aboye ba masana bele ba ko ati ata de masana moka biga pona ivoire moka biga pona dabira. Mais Sokoda ezali e futa bino te soto tali pe na bangambu kuna sasem libéra bino balart 12 non le bate 12 mais nandeni ngam da sasem non le bani 12 donc Sokoda na kin rien ndo moni na œuvre na bino ebetaka te koti sara pe balart beti na zwa rien banana banandule ekozo na motema ekenda bongo na tikelo ekenda bongo pesanga bizu ya 2000 ekenda bongo na zwa 141 roti bato ko ba konto ba ko so bisu ba taxe à l'état ba ya kala te zelo mo na paie en kota na futa ka 25 euros chaque jour na répétition nde mo ni bandengo na futa ngo ba ya ya kiti ya zeso ba koto zo ba na futa $25 bakola so ba resina bango ekenda wa so futi te au moins jour on a débatté non ça là. En tout cas, merci beaucoup Christian Mbouyi, président Toromoko Madesha Nasuka émission na biso. En tout cas, na invité d'abord avant OPSA déjà Lilobana Asuka Toka Bwana na remercier d'abord on a ndenge vraiment accepté invitation na biso. Voilà. Oza parmi bato batala makasi en Europe. Merci beaucoup. Donc nous on a robeti, jour comme na miki. Au monde bato ba no bengo. Tu fais bon ton travail ma sœur. Mais mambo masia moté manto mafoni kobo sana été pozo ya awakalate aroyelo kadwa kitoko ya ko kabelo kati. En tout cas, yango na garati. Wala masolo. Na bisio moto. Mikolo za so babiga mambo masia obi moto. Voilà. Do ya bige moto ya niveau. Wana mbana nga na pesi mbote mabita na pale mbote. Bato bazolanda biso tozo sala musala poto sepesande bino. Didier la cause finga ate soki na ba bebo esquisser na lobaka pona bolo na nga puisque na linga musala ke ne liboso mais mikolo na kin c'est likimbi ezala onani zela nani to kuta nani ba vie na biso ba na biloko na bango mais na minute oyo accompagner de likimbi nde moto. En tout cas, voilà, merci beaucoup. Mais fan va retenir na passage non émission à l'élo, na éviter peut-être projet d'avenir Pesali au loba qui déjà moko, mais à part wana sur un likam sur bakisa et quand les alara ma solo na tikelo penza micro boire penza batu nyonso va soutenir na yo. Fan na tout na Europe partout bazali même na kin pour émission là dans le monde entier hein au boire bango na tikelo autant. Merci naza au boire nanu Arsène King au grand frère propre au yende mutachenga maboko mingi na nikese et puis Riva Ngombo atikinga pete bon Sodoma et puis porter parole la biso arata kilenzongo na senti ko lembisi mo émission ça là tout accéléré au stade de Tonda to ba ngane ambassade ba bilo waye ba yebi to aki na bula imikata na komi na moni fengo za makazi na bino deti ba kangili kimbito kene malmo na femme. On tous dans ma démarche. Donc bientôt là, baba retenir que 12. Mututu, à un tempo, pas binande, likimbi. Wana bakango bana kalage, sur le simbite bakatanga loboko. Mais nazo c'est la journaliste, c'est moi qui bakatanga loboko. Ba comprendre. Yo c'est beli. Non, c'est bon hein, mais likimbi wana n'était qui n'a pas sens à ma bien président. Au monde ici yo wana penza na ebite te wana te na wana kaka na sens non ngala nga censure te ngala nga journaliste président ba question nga ba réponse ya yo no sali likimbi européen explication nango jamais basi bazoka mibali babombo na binisi likimbi mesha binisi likimbi dansa likimbi danso yepesaka posa yoka di posa ezakani posa komela mai yali
posa kokutana na masa bosolo lezali posa komata kokita te okomata mpe bis okiti te bêtise nini eza voilà okomata mpe wewa donc je pense bien oexplika bato asensible biso towana biso kaka bajournaliste toza ni bato asensible nde kaka toyoka kaka barumeur nde toyaka nango voilà jour nakenda baprésente nga émission nde na nga nakota kasho na explike bango émission nalobi mabeni na défendre badroit nanga donc ça veut dire balandaka biso partout mpona kolukela biso bainfraction alors baza mpona kozokisa biso mpe na nzela eza mpona bien na biso alors tofo expliquera eloko na eloko po population azolanda biso ayeba olobi nini mpona biso moto akobindango elobi ete masala nga papa Richard abi mais na comprendre te mwanaka papa likimbi moi j'ai dit likimbi wana eza mabe mwana azoloba likimbi mpona nini nafandi kaka nini abi na zape tv abi kokota na koti na pale bo mwana moninga mefolo mwana ndagangi papa likimbi mopepa ndenge wana okanga onde ti recherche singa yaya bazoloba na kini mombake likimbi eza bêtise ngabi ni bêtise te likimbi eza liloba likembe mo akota babala bangala jomo azobeta misika azokenda azotambola c'est ça alors nangi nalobaki bambota trop na bamasa tout pourtant na Paris gouvernement échangeaki to continuer na parole on a pas trop changer jusqu'à nouvel ordre bosodo mambota trop Sami Ndomba sayaki a moni boulot mambo masia yebi masalanga zala on a toujours na management le reste masalanga ga ni 15 ba ya resili moto ezali na terrain de feu c'est le feu l'idée la cause ça na posa te ko ba ke ndo sa DJ Chayete l'idée la cause ça c'est monde entier neza bonanga bazobina na Zambie bazobina na Tanzanie bazobina alors sozo collaborer na massa foza na moi réserve waza muto ayebana ko zoma yele merci na pesi petit nanga DJ Mel Mbote na pesi Francine Mundabi ça le gouvernement sika ala sama tundu gouvernement sika zo sama na Paris ni kesi ba ya kansamba poto yo yebi donc ba momito poto bambota trop mabita bana tout bambota trop Betty félicitations en tout cas merci ngapa na pesi madame Mbote na kuna mikili en tout cas merci ba bonne année tokutani na ndeo mbalasika na sepela trop na pesi cousin nanga Gary wele mes condoléances frère na ye atu kufa cousin nanga papa tozana matanga lobby donc ba otu ba dinga Gary ba soutenir na bosse c'était le 8 mars toza bongona tobeta match aller tobeta ngona Mayolas na monga fula boyebele vraiment masala nga oyebi na obosana ete mo kolo magamba Congo pour moura fingendu baba ki kombote ba système Eric était là oyebi garçon so coûter nos 20 000 so 20 000 te 10 000 na Afrique du Sud Hollande yo na DJ mon konde ba DJ Seribo na petit na chiga zolo Eric abia zo yaneki Joël Chibangu yoyebi donc mouvement na binongo yo rien à dire succès fou merci baba laninga merci ni que c'est toujours Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Nieke, c'est toujours. Donc, bientôt, nous allons déjà sur le marché des disques. On est représentant Didier Lacoste à Lobby. Après, c'est un programme 20 mai bientôt. Et puis, le 8 mars, na Mayalos, na Monga Fula. Donc, na poto, na Kin Awa. Donc, on a bisognon ça là vraiment bien makasi. On a vraiment Willy Kabouya Mutombo, El Ganador, na Paris, René Kabassé, le Ouetou, na Bruxelles. Bazwa nyonso batikelanga ndeyo kwa nde na lobaka na Londres bazwa nyonso batikelanga mama Emilie Nzemba mama ya Likelemba mwasi ya papa tous pepele mbetolo na Londres batikelanga Ricky Nemiala. Merci beaucoup président Didier Lacoste. Nous sommes déjà à la fin de notre émission. Merci déjà na ba fan tout bolingara président Didier Lacoste bozui déjà ba news naie et donc mon vieux papi Chama. Bisous à maman chérie, maman Cathy Bakissa. Et donc, Toti Kelabino. Déjà, news, artistes, musiciens, artistes, comédiens, tout le monde, la porte grandement ouverte. Oazana News. Aïe. Christian Bouy, merci pour les images, mon frère. Cédric Bakamana, merci beaucoup. Merci infiniment.
à notre boss, l'ingénieur Raf Ngindu, et puis Timothée Piana Serge, Papa Dave Moubama. Merci beaucoup. Déjà, je vous laisse et on se retrouve à la prochaine. Au revoir. Bye bye. Merci. Ciao. Volanda Congo Promo donc si tu veux que site tout Congo Promo donc fin batika au vivre. Raf Ngindu oya Boston et comme peut tourner biso na Congo Promo scanten ezalaka. Et donc bango batika la quoi. Si babundana ki me biso awa na ndenga pete kaka. Raf Ngindu mokonzi na bango quoi. Raphaël Ngindu, I'm your brother. Vraiment la pesio mokako soit kende liboso. Vous avez la fierté na biso Congo Promo. Oyo eza kutu ya kosamba te tembe na motu te mikolo Congo Promo nde Droit pa Congo Promo TV o boya sali mokili na esia ingénieur Raf Ngindu petit non monsieur ouais Congo Promo TV toujours en direct Holanda ba Portonios Belgique ba la Portonios ouais balobi Raf Ngindu Congo Promo à suivre toujours idéologie ba bibolandango aspect Congo Promo toujours grande puissance come on www.congopromotv5.com chez Raf Ngindu. Congo Promo qui torgos net na film. Congo Promo babundana nango. Comment États-Unis d'Amérique parce que tous na Boston on a Raf Congo Promo monde entier international, n'est-ce pas? Tara Congo Promo, tout partout. Bango ba limiter monsieur le partout. Donc on a Yusibiso Congo Promo numéro 1 site tout. Congo Promo. Pour Congo Promo avec Congo Promo né au site pendant ma BTP na pour ça site dans le niveau des États-Unis des fois le Congo Promo TV Raf Ngindu number 1 babi 001 dans la state niveau matoso aux États-Unis niveau ba boy faut que les États-Unis to bona biso te auto juger ba 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 teta ka biso ne pour la Congo et que libuso